La première des choses, pour l'élection, il y a le 30 décembre 2018, Félix Tshisekedi Bazako Bengaye président, Ngana Zakolobana yo était naïbité de président de la République, naïbité d'élection mais c'est Félix Tshisekedi Azali Wana Naisike Wana comme président sur base de la constitution T. Et Azali Wana sur base d'un accord secret à signer qui est na M. Joseph Kabila. Yango ça c'est le point que na bango bayebi ngai bayebi te baboloko nyonso mais Etienne Tshisekedi azalaki na ngai boloko na biso tokotaki relégation na kabeka mwanga biso mibale na mboka na ye. Donc tokomaki na suka oyo ezali ete nakokaki lisusu kosupporte te efale na démissionnaire nakoki koyebisa yo uta création ya parti wana ya UDPS moto ya liboso a démissionné officiellement ezali ngai. D'ailleurs je vous apprends on a démissionné Etienne Tshisekedi alelaki mingi ntango auti Afrique du Sud akeye kosasa meeting na ye na esplanade ya palais du peuple nde esika meeting mobimba asalaki kaka na nkombo na ngai mpona koyebisa ya UDPS batikala ye mpona kofinga ye te mais bola je dis bien parce que ngana za na accord wana koloba ndeko ya ide kwa accord wana bakomona yango kale scandale et nakanisi moko akoapproche ye lisusu te donc l'armée, le chef d'état-major a montré de la République de Sénégal, parce que na Congo Batubada, Kabila n'est pas formé gouvernement wana, n'est pas na ye ilunga ilunkamba, ake ngo président Félix Tshisekedi a pouvoir mon côté ya ba jure, ya ko s'imposer même au sein de l'armée, même au sein de au sein de la magistrature. Papa, maman, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki kokontakte bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa batrakaseri nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino
ya famille pe batransport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Bus Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka. Nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Bus Car avec impact. Power Bus Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Bus Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France France.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko Congo France pour madame na kati ya tranche ya noto sola ko Italie politique ya mboka Congo lelo vraiment tozali na moko oyo pe alandaka o asepelaka na politique ya mboka Congo pa bundeli pe lelo mboka Congo parmi bango tozana moko toyebi na kombo président Norbert Luyeye azali président ya parti UR o toyebi Union pour les Républicains UR en sigle yendi tokoyeba kosolane lelo tokosala diplex na biso par rapport ya makambo koleka na Congo vis-à-vis ya visite na États-Unis d'Amérique soki akendaki kosala nini ke exil ou soit akendaki kokutana na ba américain lelo tokoyeba kosolana ngo lelo na président Norbert Luyeye. Bonjour président Norbert. Oui, bonjour. Ah, c'est Margot Langou, journaliste de Congo France. Hein. Vis-à-vis Batoumini Bakotuna Biso Yeba, normalement, président Norbert Luyeye Yakendaki Kosala Nini vraiment aux États-Unis, so il faut expliquer Balanda Biso Bakolando dans le Congo France. Merci beaucoup, maman. Nous allons à deux boulets aux États-Unis. D'abord, on a parlé par les autres. On a mis là, on a parlé par contrôle médical. Vous voyez bien que nous avons de l'île ou bien Manabimi, et c'est qu'on a essayé de faire des soins médicaux. Na baminganga simana yango lokola nazali moko ya politique naluka moyen ya kokutana na bakonzi ya mboka oyo parce que bango nde bayebi malamu situation eza koleka na mboka na biso crise oyo tozali na yango esengeli komonana na bango kosolola na bango ya crise oyo tozali na mboka na biso tozali na bacrise mibale moko ezali crise politique et sécuritaire ya ezali crise ya baélection oyo esalemi
le 30 décembre 2018. Voilà, awa yangoana. Tolingi toyeba vraiment, est-ce que kuna na kata États-Unis oza vraiment en sécurité par rapport à vis-à-vis ya makambo ekomelaka yo awa na mboka na biso RDC? Oui, nazali na sécurité makasi, sécurité na ngai ebandi kaka sikoyo te. Oyebi eke soki mokolo oyo bakangaki ngai na Kabila bayebaki maso kaka azali kobongisa mpona ngai mpona kokanga ngai ezali baaméricain na bango ensemble nazalaki koinforme tout ce que Kabila préparé mpona ngai nayebaki ete Kabila azali kote akanga ngai. Et nous avons travaillé ensemble avec ces Américains pour nous collander la banque qui nous pour le bakanga qui ngai bakei na ngai puna na de sécurité de Niap. Un jour après, les Américains va commencer pour nous voyer bisa bango et Azalia créer ba armée ba wangana ki et ba yebisa ki ba Azalia wa toyebi ki union so kozala ko bongisa pona ye. Mama azali na sécurité makasi côté wana inquiétude ekoki kozala te. Président Norbert nalingi vraiment omekana nuko démontrer biso que constitution ya mboka Congo ezalaki respecté te na fait ya mandat ya mwana mboka président honoraire Joseph Kabila na ndenge nini vraiment. Merci beaucoup maman. Nakoyebisa bino soki kokoso ekoti na Congo ezali na problème ya constitution na biso ezali respecté te. Bazali kosala mpe bathéâtre bazali korespecte bakoki kozwa kovote loi mais application na yango ezali très difficile. Constitution na biso na makambo etali maponami oyo article 73 la constitution article le maponami et ça 90 jours avant. Ça veut dire le 6 septembre 2016 et c'est neli maponami et salama. Tozalaki na Congo, tozali mpe na Congo na mapona mesalamaki te tokomaki kino na délai ya M. Kabila na bainstitution nyonso le 6 décembre 2016. Alors tomonaki ete na pression ngai nasalaki mpona kosenga Kabila te kosalisa dialogue na ye ya lokuta na bandeko babenga baopposant oyo toza kobengaka bacriminel ya Congo bango wana bango Kabila adirige bango mboka uta kala 19 ans asali na pouvoir totalitaire adirige mboka na bango bango mpe balingaki base transformer comme baopposant bango te mpe bato bapesaki ye nzela non dialogue avec des toza na molelo bakei na dialogue asimento bango bazalaki bamédiateur il y a 2 ans epai ya M. Kabila na baopposant wana bobuza kolanda wana bango nyonso tu bazalaki na kati na bainstitution bazwaki mpe manda wana batikali wana que le 31 décembre
nga nalingi nayeba moke président Norbert Luyeye makambo nini oyo yo okoloba ete ezoreproche sen dialogue ya Senko na nini parce que toyebi mpe mwa question mwa songi moke ozalaka moko oyo ozalaka pembeni ya Kondo Etienne Tshisekedi ozalaka moko pe ozalaka oyo compagnon ya lutte ya UDPS. Qu'est-ce qui s'est passé que Norbert Luyeye lelo ake kosala union de républicains, union pour le républicain oyo ezali UR parti na yo eloko nini epusaki yo okende kosala parti politique wana? Oui, zilana no mwa moke mama avant tokoma na mutuna ewana merci de ça parce mutuna libo violation ya constitution yango na lakisi yo ete tokomaki le 31 décembre 2017 na accord ya Senko ndenge bayokanaki maponami esalamaki te. Alors malgré esalamaki te tokoti lisusu na ville de juridique baopoza ewana baye kosala ete monsieur Joseph Kabila basenga lisusu na monsieur Joseph Kabila asalisa baélection moto aza na mandat te constitutionnellement aza na eloko moko te baopoza wana na basango wana na communauté internationale akotoki mpe na nzela wana baza kosenga na Kabila asalisa baélection mpe na date wana tomonaki baélection te mboka ekotoki lisusu na ville du juridique e ville wana esalaki ete bakende sika oyo Kabila asalisa maponami na lolenge na ye yango esali ete ti lelo asalisi maponami ya lokuta eti lelo atikali président de la République. Malgré Félix Tshisekedi le président, mais le vrai président c'est M. Joseph Kabila suite ya maponami ya lokuta asalesaki parce que yende mutazalaki ya l'auteur ya makambo nyonso wana aconfré aconfisqué la totalité ya pouvoir yango aza nango lelo c'est lui le vrai président de la République. Alors nalingi nayeba mutuna na yo ya mibale otuni oya misato misato ozoreproche dialogue ya Senko nini eloko nini ya mabe olekanaki na kati ya dialogue ya Senko eloko mpe nini oyo etindaki oke kosala parti politique oyo toyebi UR tandis kozalaki compagnon moko ya fe Etienne Tshisekedi eloko nini elekanaki mpo ete lelo yo mpe babenga yo lelo président ya parti politique UR? Dialogue ya Senko nasi nalakisi yo ebakende sama dialogue wana ya lokuta Kabila atikalaki toujours mokonzi ya mboka. Comment expliquer moto aza na pouvoir moko te balobi na ye sa dialogue mandat constitutionnel azalaki lisusu na eloko moko te me bandeko yo wana nyonso boza kobenga bopoza baza kosenga na Kabila asalisa dialogue yango asalisaki mpe dialogue ya lokuta omoni ke suka ya dialogue wana mobulu ebimaki bakabonaki bango na bango. Donc eloko ezalaki te. Cela veut dire que nazalaki koreproche bango na makambo etali constitution d'abord baza korespecte constitution te yango omoni nalingaki nakokaki mpe kondima dialogue ya Senko ata moke te ezalaki dialogue ya lokuta dialogue wana yango ememi na maponami ya lokuta kino mokolo ya lelo Kabila azali toujours président de la République e bato bakomisi ye na niveau wana bato bakomisaki ye na niveau yo wana baoyo lelo baza korevendiquer la vérité des urnes bamosusu baza koloba ngai nazali président de la République alors que bakotisi mboka na kati na confusion kino mokolo ya lelo. Donc ezali conséquence ya dialogue oyo bakendeki ya lokuta ya Senko ya conséquence yango epemi mboka lelo na situation toza yango Kabila asalisi baélection lokuta mboka ekoti nao. Alors sokolo biloko nini ememaki ngai pote nalongwa oyebi ete bao nyonso ele au sein de l'UDPS ebele mpe bana baye sikoyo bayebi ngai ete me moko kati na bango bayebi ngai bayebi ete baboloko nyonso Etienne Tshisekedi azalaki na ngai boloko na biso tokotaki relégation na kabeyaka mwanga biso mibale na mboka na ye. Donc tokomaki na suka oyo ezali ete nakokaki lisusu kosupporte te efale na démissionnaire nakoki koyebisa yo uta création ya parti wana ya UDPS
moto ya liboso a démissionné officiellement ezali ngai. D'ailleurs, je vous apprends. On a démissionné. Etienne Tshisekedi alelaki mingi. Tango auti Afrique du Sud akeye kosasa meeting na ye na esplanade ya palais du peuple. Nde esika meeting mobimba asalaki kaka na nkombo na ngai mpona koyebisa ya UDPS batikala ye kuna kofinga ye te mais bola na manini na ye incorrectible. Azali très honnête et il connaît la politique du Congo, il connaît ma politique. Nde asengaki na bao ya UDPS bolanda ye bokangama na ye lobi bokozala na posa na ye. Voilà. Yango esalaki situation oyo ekoma na mobulu ndeli de fait et je apprends azalaki lisusu na makasi te mpona kosala politique parce que nzoto na ye ezalaki malamu te, donc nakokaki kosupporte te namonaki ete esengeli na démissionne nasala union de républicain na baninga oyo tomoki na bango kuna. motuna mpe mosusu nga alingi nayeba président Norbert Luyeye olobi ete yo longwaka UDPS ntongo mwana mboka Kondo Etienne Tshisekedi akendaki kozwa basoin vis-à-vis komonaki comportement ezalaki bien te. Est-ce que ozalaki très traité otrahisaka Kondo Etienne Tshisekedi yango wana omiwelelaka mbongo kolongwa avant ete ye moko abimisa o na mpwasa? Non, abimisanga na mpwasa te. Soki olandi histoire ya UDPS, je dis bien eloko et tourelaki te na démissionné et je vous dis bien akendeki pour regretter tuna baoyo taki na meeting kanga uti Afrique du Sud na esplanade à palais du peuple na yebisi tuna bango luka babando wana okolanda yango malamu ko comprendre que je n'ai jamais trahi 20 ans na salaki na ye baboluka kotaki na tambolo na ye na mikili ya poto esika nazali awa na Amérique to komandi na ye mbala mibale na ye na pays volontairement ye a regrettaki mingi. Se référez-vous à meeting à Salaki, l'esplanade à parler du peuple dans l'Afrique du Sud. Donc je n'ai jamais trahi ce que dit, mais il des personnes volontaires dans Gaïmoko. Botuna amine nga alingi nayeba eloko nini okoki koprouve na population pe peuple congolais mobimba ete mwana mboka Félix Etienne Tshisekedi Tshilombo azali penza président ya Congo te par rapport ya déclaration na yo oyo oti kosala na conférence nokuna na États-Unis d'Amérique? Merci beaucoup maman. La première des choses eloko koyeba mpona makambo etali élection il y a le 30 décembre 2018, Félix Tshisekedi baza kobenga ye président. Nga naza koloba na yo ete nayebi te ete azali président de la République mpe nayebi élection oyo wana te. Monsieur Félix Tshisekedi azali wana na esika wana comme président sur base ya constitution te. Azali wana sur base ya un accord secret asignaki ye na Monsieur Joseph Kabila. Yango ça c'est le point 9, je dis bien, parce que nous avons un accord wana, pour le bandeko ya ide, pour accord wana, pour mona yango, dans le scandale, et nakanisi moko ako approché ye lisusu te, na kati na accord wana, point 9 ya accord, secret ya Kabila na Félix Tshisekedi bangomi ale, parce que l'armée, le chef d'état-major a monté de la République de Sénégal, parce que na Congo, bato bazali ebele ba intellectuel au sein de l'armée bazali,
baoyo baza makasi bazali mais pourquoi ye akangami kaka na motu oyo azalaki nommé epai ya Kabila bato mibale bazalaki nommé epai ya Kabila bango wana nde ye azwi bango cela veut dire sur Kabila donc ezali dirigé sur base ya constitution mais sur base ya un accord secret oyo bandeko ya UDPS mokolo bakodécouvrir yango bakoapproche ye lisusu te bakokima ye donc moko lisusu akozala pembeni na ye akozala te parce qu'il a créé un scandale na nyonso ezali koleka donc ezali mpasi mingi mama soki nalobi ete aza na ye mokonzi te oza komona soki ozwi gouvernement oyo baza kosala lelo merci Ilunga Elunkamba ye pete akoloba ke ye mutu aza koforme gouvernement ye aza kodistraire bino gouvernement ezali formé na Kabila nde mutu aza koforme gouvernement wana nde akopesa na ye Ilunga Elunkamba akende koprésente epai ya Félix Tshisekedi donc en fait Félix Tshisekedi aza na pouvoir moko te ya koagir ya kosimposer même au sein de l'armée même au sein de la magistrature. Nayoki lisusu baza kubete oh non, le président de la République c'est le commandant suprême, oui. C'est le chef de l'armée. Ezali mawamingi baoyo bayebi makambo ndenge gouvernement efonctionnaka do état eza kofonctionne bayebi eloko moko te. Donc M. Félix Tshisekedi aza na mémise te na magistrature wana po aza koreconduire baoyo Kabila noma ba magistrat soko ozwi na armée aza koreconduire bacolonel nyonso oyo Kabila noma donc Kabila ye na moko constitutionnel akoki kokoma na niveau ye wana te na banzo moko aza commandant suprême azali chef ya force armée omonaki elobi awa nalandaki John Numbi kuna amenasaki bakasaye amenasaki bango eske oyokaki Félix Tshisekedi soki azalaki ya solo président de la République azwaki décision moko alimonger non omonaki eloko kuna un simple ministre asopose na ordonnance na ye nomination ya bamandataire au sein de na Jekamine mpe na NCC kuna un simple ministre a s'opposer à l'ordonnance du président de la République. C'est ça ce qui fait voir que Félix Tshisekedi a pouvoir de même lobby au kuna pouvoir nyonso boza ko mona wana ezali théâtre mais bande koyi c'est le ko la bayebi yango te ba ko regretter c'est mieux les oyo bakende pende basenga ye apesa bango accord secret oyo asigné na Kabila mpote bamona eloko nini eza na kati ezali scandale ngai naza na yango le moment venu à publier yango voilà la question était dans le pouvoir constitutionnel baza ko diriger mboka sur base ya un accord secret nalingi nalega sur la question nanga mosusu nalingi nayeba quand est-ce que le président honoraire akoki ko changer président actuel na moto mosusu po yo lobi ete oyebi yango ndenge nini yo oyebi makambo wana président Norbert Luyeye. Mais maman nazali moko ya politique. Na politique d'abord il faut avoir des relations. La relation yango de kosunga yo pote oye ba ebele. Yango nyonso za wana puis na monde politique na ye lelo te nazali mutu ya kala naza na expérience makasi sur le plan politique, sur le plan diplomatique. Na yebi ebele beaucoup découvrir monde politique. Mon regret, c'est le regret. Parce que il y a Internet, na kati ya chaîne wana nazali kolanda bino ndenge bandeko ya UDPS. Je dis bien, surtout bandeko ya UDPS kuna na mboka baza kofuta batu. Baza kofuta batu. Ok, kabo bakote na moni ba mosusu ba kopinga Kabila mais ba bosse ne Kabila mutapesi bango pouvoir wana c'est pas possible ça ce n'est pas possible na kosenga na yo mama soko mone na chaîne na yo un jeune gars aza kofinga batu na télé na etandeke na yo wana
kolekisa biloko wana te. Ce n'est pas ça la politique. Et je regrette très fort. Félix Tshisekedi aza kolanda biloko nyonso wana oyo ndenge bana na ye oyo baza kobenga UDPS baza kofinga baacteur politique baza kofinga n'importe qui. Félix Tshisekedi aza kotika bana wana bakontinue koinjurie bato. Au lieu qu'à prendre une décision ya kosanctionner bana wana aza kotika te. C'est un regret makasi mpona ngai mpona Félix Tshisekedi. Ayeba ete bana wana nde bato baza kolongisa ye na bokonzi oyo aza nango wana. Parce que baoyo aza kofinga bato bapesaki ye pouvoir wana. Esalamaka te na monde moko te yo oleki na etando ete oza kofinga mutu oza koinjurie mutu publiquement ezali defo monene bafingaka mutu na nzela ya politiki te. Loba likambo ndenge ezali mpe bato bakujuge yo na makambo oza koloba soki ezali ya solo soki lokuta. Mais oyo eza koleka na UDPS, je n'ai jamais vu un parti au pouvoir va continuer bazala toujours côté mosusu na pouvoir côté mosusu na opposition mpe baza kofinga n'importe qui na kati na télévision. Eza malamu te eza kolakisa ete Félix yango wana eza kolakisa ete azalaki un président élu te, azalaki un président nommé parce que ekoki kosalama te bato mosusu baza na pouvoir bana mosusu baza na libanda baza na opposition esalama nano te na mboka moko te. Cela veut dire que bana wana ye mutu aza kotinda bango bakontinue kofinga bato na batelevizio. Eza malamu te na kosenga na yo na bachaine na bino wana soki bomoni biloko ya ndenge wana kolekisa yango te. Bamosusu babosane na kati na UDPS baza kosenga mbongo na badiaspora bapesa bango mbongo alors que baza na kati na pouvoir. Esalama eloko na mboka moko te. Soki oza na posa ya mbongo senga kuna epai ya bozwaki bokonzi. Comment expliquer bango baza kokontinue toujours kosenga mbongo na badiaspora oyo mpe bazali awa beaucoup parmi oyo bazali baza susu na lokuta wana basali bachaine batelevizio ya internet mpona kofinaka bato esalamaka na mboka moko te. Yango naza kosenga na yo ke mpona yo mpona kopesa respect ya chaîne na yo bapétise wana de connerie de cette manière là kolekisa yango te esalamaka te na monde moko te. Alors nalingi nasinga yo moke soki olingi chaîne na yo ezwa valeur il faut kointerviewe bato oyo basalaka politique oyo baza na valeur. Ce n'est pas la rue qui a par contre oyo wana bazali bamalandango epai bakokende te ya ye mama asali ajongi kaka wana esalamaka te mama. Donc wana conseil nakoki kopesa bino bosunga mpe baoyo ya politique ezali badébat du deux. Et ça c'est démocratie. Ezali te ke otelama na etando eke mpo bana kofinga bato non. E na kosenga na Félix Tshisekedi soki ezali ye te moto aza kotinda bana wana aluka moyen akanga bango atia bango na boloko eza malamu te. Par rapport à la question Monsonga Nayeba, que faut-il faire pour éradiquer le groupe armé que vous avez cité ici? Donc, Tolongola Bango, Tocha armé Moussous parce que Totoka qui était moi en boka fait ce que Dialobaka était Bakocha base. Il y a armé Kuna na Beni, mais t'as le long de Banekoto Kokuba Kokufa. T'as le long de Ben Lelo Kimi Ezate, Ernion son Milena Milelo, mais ça là vraiment bien été présent Norbert Luyé. Merci beaucoup maman. Ezalaki esengo soki Félix azalaki na pouvoir constitutionnel maloba nyonso oyo alobaka ntango azali kosala campagne électorale oyo eza koleka lelo sena asalela yango. Mais lokola azali wana na base ya un accord secret akokoka eloko moko te. Makambo eza koleka à l'est du pays eza kokuta à l'est te. Makambo eza koleka à l'est evandi esika ya azali. Na oyo akende kosigner na baccord secret yende mutaza na base wana cela veut dire c'est Kabila mutaza na base makambo eza koleka na à l'est du pays. Et mon regret na kati na maloba ya Félix alobi je vais m'expérienter l'expérience ya Kabila ya ndenge ya konzaki Congo. Cela veut dire que alinga expérimenter na yango na expérience ya Kabila cela veut dire yembe akotika situation ya l'est ndenge ezali wana. À résoudre la montée face pour résoudre la situation ce sont des militaires d'abord. Yami Balé, c'est la volonté politique.
soki nalobi bamilitaire baza kosala makambo wana baza na ye Kabila baza mpe na ye Félix bango bato bacreye ya lese bino boza koloba ke baya bandef nalu patati bambororo baterroriste alors que bato wana bazali singa ya Kabila bango nde bato basete ke lese du pays etika na lolenge wana na kati na bango bagénéraux wana oyokaki bamosusu bazali sanctionné na communauté internationale e Félix akoka kolongola bango na armée te baoyo Kabila noma baza kaka wana bango nde bato basalaka makambo wana y compris en complicité na barwandais oyo bakati. Merci. Vraiment président ngalingi pe tokomi na biso déjà consulté nalingi nayeba pe moi que soit osuka olobi ete ngali nayeba à quand le dialogue et qui convoquera cette dialogue avec quel financement donc nous c'est un dialogue nalingi nakumisa boye mpona koloba ete situation ya este ezali lié na makambo oyo olobi ya dialogue wana to résoudre problème ya est ozala na manduki te ça ne sert à rien ya kotina bamilitaire bakende kopuna manduki parce que Kabila avandaki na bango Kabila aza na bango mpona manduki ekosilisa situation ya est te esengeli tovanda autour d'une table tokende na dialogue mosusu te dialogue c'est l'accord cadre oyo communauté internationale apesa biso soki tovandi autour d'une table tokei na dialogue tokosilisa situation de l'est du pays au moins de 10 minutes parce que kati na dialogue wana accord cadre elobi il faut que réformer armée cela veut dire baoyo basoda nyonso oyo baza bacréer situation wana il faut kolongola bango kotia bango pembeni esengeli kokota na service de sécurité kolongola bango nyonso baza kuna kozongisa bango esika na bango tantôt kochange bango esika mosusu nde tozwi solution ya est du pays ya paix. Ce n'est pas l'est seulement, il y a l'insécurité esika oyo vandi wana na nzela ya Congo central oza koyoka baza koatake bato jour donc ezali pasi bakoconvoke la communauté internationale l'article 215 de la constitution epesi accord cadre. C'est à travers ce dialogue nde kimia eboya na Congo soki tovandi autour d'une table yango nalobaki na meseke te asala effort atinda mama na ngai ote nayebisa epesi mo soka asalisi yango te ayeba soki kozwa nayeba du fait que ainsi pour protéger Kabila communauté internationale va considérer que Yépe a lokola Kabila. Donc le jour où on va chasser Kabila, c'est le jour où Félix Tshisekedi fait à Kokende. Yango naza kusenga na ye malamu a privilégié nzela ya dialogue soki tokei na dialogue nde tozwa solution ya mboka na biso kimia ekokota. Merci beaucoup, président Norbert Luyeye. Merci, Nation Congo France, président Rosoyo Mbalasima, poète Mayobo Lobby, et choqué pe batebele, mingi pe bazu pe maele, na vis-à-vis à Makambo Lobby. Merci vraiment, Nabalanjo Balandarabi sur la carte Congo France. Merci à mon patron Didi Pumba, merci à mon équipe technique, Christian Touré Kenzo, merci à Ona Bengaka, mon vieux Roger Lou, mon le président Félix Tshisekedi Nakati à France, merci à Jean-Cy Bomoy depuis les États-Unis, pourquoi pas un tonton d'où des caractères David Olito, merci à Papi Bati, à De Bonhomme Lisanga, bientôt la mariage, Nao Naebi, Babi Mwasa Kitoko, Kuna Naka, Moindo Kara Lokolanga, à maman Bibish Noka Michono, bientôt là, CVK en sigle avec Michel Noka. Merci vraiment à Impression Claude Dombassi. Gisèle Tati, mère double, mon thème à France, Giclo Winner, couple Kanyaka à Londres. Merci Naba Olos, Wolandaka, Bissonakata, Congo France. Wanezalaki, président Norbert Luyeye, Oazali, président à l'Union pour le Républicain, IR en sigle. Oazalaki, bah, congrès, n'a les États-Unis, qu'on est toujours encore à sensibiliser. Azalaki, moko parmi ma prisonnière, mon amboka,
Joseph Kabila azali président honoraire ya RDC pe sénateur à vie à Congo bomoni mayo à lobby et que ça la penza pasi mingi makambo politique à mboka Congo. Merci vraiment président Norbert Luyeye tokozwa ombalasima na kati ya Congo France. Ciao.